Kinshasa, Brazzaville, bana Congo, eloko bolukaki yango yo eye solution pona makambo nyonso tu ya construction pona kotonga na République démocratique du Congo ezali kaka na établissement Justin Business. Justin Business, vente de bois de coffrage, lifaki ya original. Pona kotonga ba immeuble, pona kotonga ba mesa, pona kotonga ba kiti, pona kosala biloko nyonso tu oyo eza pona libaya, eza kaka na adresse moko Justin Business. Yo moto yo tekaka ndetayi bandeko yo nyonso tu bozali na ba établissement na bino par-ci par-là, adresse eza kaka moko pona kozwa babua babaya ya qualité. Yo poko ma patron kende mbangu epai ya Justin Business, vente de bois de coffrage, lifaki d'origine eza kaka na établissement Justin Business. Justin Business, livraison eza nango gratuit. Yo benga kaka patron Justin Business na numéro wana na ye ya telefone okozwa mabaya pona kosala beton ya lopangu na yo, pona kosala clôture ya lopangu na yo. Kende mbangu ba menize ya Congo, boki mambangu bino ba bato bosala kabakiti ba mesa epai ya Justin Business. Pona kozwa Justin Business, Justin Business azwami na port ya Mombe, na port ya Mombele. Kimambangu patron, yo motoza kotonga etage na yo, yo motoza kotonga lopango, ba menize nyonso tu ya République démocratique du Congo, esika ya kosomba mabaya eza kaka chez Justin Business.